Deborah, que vous êtes à ma mémoire dans la raté. Nebi. Mengai. Nane loko na sala. Oh, nazol gana avoué Deborah. Deborah limbisanga. Nada mutu. Nakene pas là. Et puis, nganga na ebsengai. Na mema kaleso na yo. Nasala mo. Na mema kaleso na pa nganga. Ndeke. Comment est-ce que c'est? Pour ma solo, ma mère copine ça. C'était moi. Na sala mo. Je t'aime bien. Tu bane banda bomona dans to kolina ye dans na bité na benga yiku dans a comme le ndiko na. Je ne veux pas que vous me mourir. Nandimete kuyukusala nga bongo. Pardon. Nandimete anji. Siga mtema no. Anji poni mtema bekaji. Camarade mabe. Na memi likambo awa. Anji camarade mabe nandimete. Anji. Ndenge na lingela yo na mtema na nga nebiti anji. Anji. Yo nakoma ekoyoka basi nzoto na nga solo. Barelation nyonso nga yazalaki na mwanji. Nakompote nini esali nga bongo. Nzonga ndeka tozala bakamarade me nga nakomisa omona mama na nga. Okoma mona mama na ngai. Seigneur na pambo libino na kombo na Yesu place na sukolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat Sheila Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle, mais elle ko ezong saka na bombo ezali mal bolamu abandé ko sala pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nsamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continue œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nsamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Shalom peuple de Dieu, Nzamba Pambola Bino na mabota nyoso tu, bandeko nyoso tu ya Shebiso TV, obolanda Shebiso TV. Oyebo yebi le prophète Josué Kitula Munongo, chaque fois naza koleka pona kosenga lisungi. Lisungi na yo, lisungi na ngai et que ça la ke bana obaboko malamu. Tozo chaque fois qu'on n'a pas de possibilité, tozo na makokite pona koluka moya kolesa bana oyo. Et soko taliban ndenge baza kolia
et soko tali même ndako to vandi bakolakisa bino bokomona ke ndako eza malamu te vi bana bazalaki nango na beya te na vi baza nango lelo eza pasi même soko tali place bana baza kolala bokomona nango eza mpenza malamu te yango wana topusani pene na bino bandeko nyonso to oyo boyebi ke bosoutenaka orphelinat bosoutenaka baorphelin bosoutenir orphelinat oyo bosoutenir mpe baorphelin oyo malgré bamisusu mibale to misato baza na classe au totalité ya bana toza na bango nyonso to baza 20 soki botali bana ndambo baza na classe mpe ndambo bango batikali awa oyo bazotanga baza moke oyo bazotanga te baza ebele c'est pourquoi na ye na chaîne na biso chez biso tv bandeko nyonso to bolandaka chez biso tv bosoutenir bana oyo bazwa mpe vie ya malamu. Shalom, shalom, bandeko nyonso, oyo bolandaka biso na kati ya Bravo Jésus, pe na chaîne monene o kola pesa bino na biso, na comme na oni chez biso télévision. Nzamba pa mola bandeko tellement ebele, ndenge na baka chaque fois que Bravo Jésus est comme le quoi une église. Église moi sangisaka bato ebele pour que balanda ko ezalaka masolo o ezape ko édifier bango, bato ebele bazu ba réponse, bato ebele ba se réconcilier, bato ebele ba découvrir bango ebele o des fois ba ko découvrir yango te. Mais dans nzela ya Bravo Jésus, en tout cas ba zui oza ba leçon pour que et bongisa o ezali avenir to pe vi na bango pe mabota na bango. Merci na bandeko oyo à chaque fois ba yeba ko partager be émission na biso. Merci na ba oyo batini la bandeko ba lien pour bala na émission na biso. Merci na ndeko oyo a contribuer ka 10 francs 20 francs na pour que chez biso télévision to pe Bravo Jésus et que naka toujours une excellence. Merci na ba bato o ba sambela rapport na biso. D'abord surtout ça. Bato ba prier rapport na biso, ba prier rapport na Mama Witch. Ba prier pour le prophète Eric, ba prier pour le Thomas Fabien, ba prier pour le Elias, notre cordon, ba prier aussi pour le Didige Monsolo, notre DT, ba prier pour notre président Chic Moukadi. En tout cas, Nzamba Lola azangate kopambola bino na musala malamu. Spiritualité, les qui même tapé sur 10 francs 20 francs. Ba to ba na mbongo be des fois le bazo le ba kufi, mais vie est très important au koleka même mbongo. En tout cas, mes condoléances na corps du Christ nyonso. Je crois toto perdre 2 personnes à Mouneni. Ya liboso toto perdre papa na biso barutika songo ato tika biso ya mibale ku o ebeti église et à la compassion et pas pasteur Marcelo autiko bungsa mama blanche Kandolo autiko tika biso kaka na crise ya pamba et atiki biso. En tout cas mes condoléances vraiment on a tous les chrétiens nyonso donc toza ensemble na ebité aneoyo kola ngate ya biso nini kola autiko zwa mama Lisi ya kei et il y a toujours batbako kufa mais na tuko se référer na émission mo sama na biso na chez biso télévision na to Holanda émission moko Mama Witch asala kalabike l'Éternel dit alinga longola batu ebele bon nzambe yemo ka yebi wana ministère okufa nzambe mo yebi en tout cas toke ba temps eza mabe to yeba nini toza toujours na makolo ya Yesu Masia. Merci na bande kona biso oyo basunga biso donc membre soutien Bravo Jésus nzamba pambola bino et en tout cas merci encore une fois na papa vice-gouverneur papa na biso Edi Iyeli en tout cas que Dieu te bénisse beaucoup notre vice-gouverneur ya Kinshasa il est pas comme parmi bato ba ko soutenir biso en tout cas nzamba pambola yo ainsi que maman na biso Deborah Chamanzala Nzamba Pambolo Sugo Zali, Nabo Sente, Thérèse Pembele, ma petite sœur chérie que j'aime beaucoup, ainsi que Angélique Sifa, Nzamba Pambola Bino. Lelo, tozali na épisode ya Sika. Épisode ya Sika, en tout cas, quand on chaque fois, awa, Bravo Jésus, tozoza ngate ko yambara batu. Il y a toujours des problèmes, n'habite RDC qu'on a pas problème, to te binini. To ebite ne ba to comme un prophète Eric. Yango na mboka na biso salinini. Pourquoi toujours des problèmes? Des problèmes parce que to ebite, ils attendent de la fin, selon Matthieu chapitre 24, tozani. Tout le monde moi si on a bien biso rapidement to yamba qui est déjà na kati ya plateau to yamba pour que abe télévision du solo aye ni peu problème les alini mbote ya mbote papa boni kimya na ngolo nzambe. OK comment on est maman kombo na nga Ange Ange to Angela ni bokati Ange to comme la Angela bakataka Ange bokata Ange pourquoi non pona mukuse ya pour mtaso la ange vraiment pour ça ange ba démon ange nzamba sala OK vraiment et maman ange sala ni na vie
Non, je fais rien du tout. Ça là, il est au Moroté. Ouais, Vous avez un ndako. ouais. Pourquoi? Parce que na sepelande ko vana nanga quoi. C'est pas fan ndako. Ouais. C'est vrai. Et oui, qu'on fan ndako pesa za kambeta, au sanuyaka. Mais na mesana déjà. Mais ça déjà. Ouais. D'accord. Et au priara. Oui, na sambelaka. Yo sala eloko ni na kati église na bino. Oza département ni. Rien du tout. Pourquoi? Donc, naza seulement mon début simple na kenda na prier c'est tout. Ça fait combien de temps oza munimi simple na église na bino? Donc ça fait déjà longtemps. Donc na mesana déjà bon. OK. Pourquoi vous l'engagez aux engagement na kati église? Okuta na ba déception na église? Même pas. Donc ngamuka. Bando botomo tiko sala ta na département moté na église. Rien du tout. Ça va bien ko ça il nzambe te? Non, c'est bien. So net le église so ba pas place yo na département mo département ni ulingo ça il nzambe be ozala quand même à l'aise. Même protocole non ça là. Ce qu'on a tindi sur ces émissions ko ça protocole. C'est bon, merci. OK, merci beaucoup. Tu vas prier? OK. Seigneur de grâce, te prie sur merci tout ce qui moment na sala beaucoup na yo. Notre Dieu, tu as été le beaucoup na nguya, ils ont na kati émission oyo du début jusqu'à la fin, na comme na Jésus-Christ par la foi. Amen. Amen. Maman, non c'est pas bien maman Angela. Ouais. Le nom qui est Oizo Matanga, au lieu des anges. Maman Angela. Oui, papa. Je crois que mon numéro no benga biso, tu as un problème. Oui. Problème ezani. Bon, papa, naeki na makona bino parce que nayebi ke non zo résultat bien beaucoup sunga ngai na ba problème naza nango. Donc naza na eloko boko ya ko avouer. Donc o ezo sala nga pasi, donc o ezo sala nga vraiment pasi. Donc o ekomisi même bina nga difficile. Ah bon? Ouais. OK, pas de problème. Toujours yokayo. Vraiment. Elo na nga na ya, ezo na bisolo na nga avouer na mutema na nga vraiment papa. Na vie na nga donc nalekisi ba moment difficile. Nalekisi ba moment difficile na famille na nga. Donc na vie réelle na nga bon nalekisi ba moment où eza difficile vraiment. Alors nazalaki na mi moko o tokangamaki na ye, tozalaki na ye vraiment proche nga na ye, tobanda otambola na ye. Donc makambo nyonso tobanda osala na ye. Alors so totambola na ye, toza na esika moko tobimi, toke quelque part. En tout cas bato banda kosepela mingi na mi na nga wana. Banda kosepela na ye makasi. Tokoki esika ata tovandi biso mibali balingaka kaka ye. Mibali balingaka nga te. Tokoki na esika ata bakabeli biso mbongo, ye baopesa ye mbongo ebele, nga baopesa nga mbongo moke. Donc alors ebanda ko déranger ngai. Et comme vraiment ko déranger nga makasi jusqu'à ce que na monaki dérangement na ebanda vraiment ko déranger nga makasi, dérangement na comme ko leka. Alors na monaki soso na monaki ko zwa na kende na ndako nganga. Nga mona zwa ki décision na la mutema na nga kenda ndako nganga. Alors na kendaki na kende na ndako nganga. Tant na koma epa nganga wala nganga yebise ngai. Eloko ya osala ke na kende pa na bango na kota na chambre na ye. Donc nganga senge nga sous-vêtement na ye. En tout cas nazaki na choix ya osala te na kendaki na zwaki sous-vêtement na ye na memaki yango epa ya nganga. Alors nganga ala travaillaki yango ayebise nga ke non. Oyo osalaka nga mona osali nini na omona. A fait des comptes tant nazongaki. Et comme que so to tambola na ye. Bato ba se perne soute ba kuma ko se perne na nga. Ba kuma se perne na nga. C'est jusqu'à ce que comme so avandi singa ebisi ngai. Anji. Pourquoi nga na komi so tolinga na mobali? Non ke na bimne mobali. So to vandi na ye. Mobala kuma oyoka ngo der mo amabe. Nga na ese po nini?
Abisi nga na oyeba pe te ange nayebi te nini ekomeli nga na oyeba te. Alors asekanga moko nayeki komiyeba ke non c'est que place nakendaki epa nganga wana nde moto asalaki bongo. En tout cas, on a loba. Et ça vraiment vérité, on a appelé dévoiler la mutema na ngai. Natika na kimia parce que naza na kimia te. Kimia ezanga te. Naza na kimia te. Alors, ngape nazwaki mobali. Tosali pe makambu nyonso. Na mobali wana. Abimaki pa na biso tosali point d'autre. Tosali pe coutumier donc reste ka religieux kana mbali na ngai. Alors on a mona na minute oyo komi keso to bana mobile okumo yo kanga solo mabe. Na ebite. No yeba te soki eza fi bonza même de sali. Soki eza ni no yeba te. No. No yeba te. Sono koloba nini na oyeba te parce que mbali nanga comme déjà ko dégoûter ngai akomi da koloba mingi parce que soto bani na ya comme oyo kanga solo mabe na oyeba te sono ko sani na oyeba te sono koloba nini na oyeba te za fimbo nzambe nde muto salinga po na salaka na oyeba te yo na epa la bino papa on a avoué au nyonso eza mutema na ngala tika na kimia na za kimia te. Merci beaucoup maman Angèle. Nakoloba na yo d'abord liboso déjà na besoin de nos questions ça vraiment important au ko répondre biso. Nakoloba na yo liboso lobi que non vous êtes chrétienne. Oui. Le liboso tu as pris beaucoup de temps et aux en église au sein melanza mais mon simple. Est-ce que pasteur Nabino a tissé Rabino qui est ce qui a des fois on n'a pas la chance tu peux aller panga ngoli ko epanzambi même pas les allez juste jalousie kaka les allez même pas sikoyo et le pour ça que epanga ngaza jalousie ouais les allez juste jalousie nde to bando tamba na muninga bande ko presser muninga place no surtout bando kende bando sepela na ye alors nga bando sepela ngai te donc ezaki juste jalousie kaka papa tant qu'on a epanga ngati ngati on n'a pas occupé église au sambela pe oui na bande ko kende on n'est pas prier église na ndo sambela non okutana te na verset moté batuna ba tea ba lobana chaque chose à son temps oyoka non version na te église na bino des fois son na église likambo bando beta masete mingi non que église parce que on terre c'est comme si que oh le baka o eza vie na ngai non c'est comme si que oh le baneti ba meteli li solo na nga mais là la choix te là vraiment la choix te. OK. C'était comment pour nous rejoindre sous-vêtements à deux fois le rose ba camarade mon côté dans la chambre je crois il pas nos côté pas na bino na chambre il pas nos côté to ils allaient au sala gini mais quand peut expliquer ça comment c'était comment vraiment yo lo baké et pas la bango na zaka mpayate et pas la biso ye pas za mpayate donc ngana ko ke pas la bango pe na lali ye pas ko ya pe pas la biso pas lali donc c'est un peu ça. Na pesa ko conseil OK panganga obetela ga mimo lisolo ne da pesa panganga même pas donc adresse nganga ibangi ndeni donc adresse nganga na ibaki yango na ibaki nganga wana na kendaki na kimbanteke tema bayebisenga keno bakibanteke kuna banganga bazalaka ndio na kendaki pe na ki découvrir balakisinga na tuni juste vraiment na zoki temps ya koluka vraiment de na mona est-ce que question on comprendre ngo oui nani oyo otunaki makambo ya nganga so nganga zalaka non ezaki mutu tenga moko kaka yaki na mutema nanga ke na ko ke pe sika mo boye ba ko pesa nga solution c'est un peu ça donc on est gimbatiki ouais c'est-à-dire ba derrière banga ba gimbatiki maman Angèle juste na kendaki parce que nazaki vraiment la posa yo sa likambongo donc ibande ko matanga vraiment la mutema ndi nazwaki décision ke non OK na kimbanze ke na komaki kuna tellement nazaki vraiment la recherche na monaki banderole moko bataki wana
en plus bakomi non nga nde nganga naza na social nyonso moto aza na posa ya kosala nyonso nga naza donc akomi avenu juste ntina tunaki na nde mpe nakomaki na esika yango Vraiment. Oyebi oza kombo ya mwasi ya Pasteur Walesa. Vraiment. Comme maman Angèle. Oui. Na pesoko maman Angèle. Oui. Donc yo jeune fille de ozabo onge makono inde ti na kimbante ko kyoko lukanganga po moni muninga na yo bazo mibala bazo pousa pempeme yo ezalité et puis tu as voulu aller chez l'inganga et puis atindi yo que nous a sous-vêtement ya moto. Au côté na chambre ne oba kotaki? Oui. Tu sourais place en après? Na kotaki po ye pa na bango nga naza mopaya te. Donc, pas la biso pe azamupayate. On est vraiment des amis. Donc, to lia naka, to mbena naka, to tambola naka. Donc, place nyonso to zala na ye. Donc, pas la bonga la zala mupayate, pas la biso pe azamupayate. Alors, nakendaki pe, na zwi sous-vêtement, na memaki yango e papa na. Nde papa na sala oyo asengela ya sala, nde apesaki nga ngo ayebisi nga kende kozongisa ngo. Na nde pe nakenda pe nazongisa ngo pe. Kaka bisika na zwa kango. Et après? Et après, nde ye moko ayaki ko avouer que non. Akoma so azala mobali akoma oyoka esolo mabe tout consort. Nde tango ayebise ngai, ndenga mona motema na ngai ayaki komieba ke non. C'est que on a kende kosala esimbaki. C'est la maman Angèle. Il y a une question autour de tant qu'on me panganga après avoir coupé ses babiloko wana to kutana na nganga pesa ki d'abord mbongo asenga ki mbongo oui asenga mbongo wana na première rencontre na deuxième rencontre tant que aussi sous-vêtement ya ndeko na ya camarade na yo qui singanga et puis OK tant à travailler qui tu étais là lorsque abna ko saba grigé na eto c'était comment non nazala wana tu saba grigé na non tant on a payé il y a ça là c'est que ça là tu n'as autre question parce que ngana surtout na question tout ça na camarade non tu n'as autre question na te non ye bise ngaka juste que non ye moko ebi o ya ko sala ye moko ebi o sala tu n'as vie dans yote non atunenga tu n'as quitté attends juste vêtement que ozongi sande nde ba réaction ala nde ya e comment ko sala ke ye so ke azala mobali oyo ke odeur mabe mibali ba komo okima ye nde ayaki kopesa remarque azomona na nzoto ne ndenga mona na yaki komiloba ke non c'est que place nakendaki epanganga wana c'est que nganga wana asali deya makambo asengeli asala donc esimbi c'est un peu ça après mibali bano okima yo siko chance eyelaki epa na yo to chance eyeka mbala moko epa na yo koloba chance eyaki epa na nga c'est trop dire mais oyo ezalaki kaka ndenge bato bande kosepela na ye nde bato bande kopréféré ye ezalaki su bongo te non ezalaki su bongo te nde ekosala ke nga mpe nazwi mobali aye pa na biso asali mpe déjà près d'autres donc asali mpe na coutumier donc nga nde etikali ka religieux ndeke nakomomona mpe ye nga mpe nakomoza esantir te wana ekomoya mpe mpa na ngai so tozala mobali na nga akomosentir nga sola mabe donc odeur moko ya bien te donc toza so na kimia te e akomi kosilika voir même mpo nini eloko wana ezala ete ekomi boye ndenge nini ekomi boye ndenge nini donc ndenga mona motema na ye komiyebake seke likambo nasalaki mpa kamara na ngai nde eza fimwa nzambe komeli nga te mpe ça ok ya Angèle nayoki lisolo na yo ndenge olobi je crois et là par rapport aussi à cupidité être cupide aussi égoïsme parce que c'est ça l'esprit etambola na bato ke yo en vouloir trop gagner et lelo je crois ekomeli yo pourquoi pas et tangu camarade ani ko basolo wana po bokabona mbala moko to bozo konyene ti lelo tozalaka bamime nde tozalaka lisu te parce que ye mpe komaya kosala esoni ya obima na miso ya bato ya oketambola donc tozalaki vraiment lisu nde tozalaka te
Mais on est des amis, tout le monde sur le téléphone. C'est tout. Ok. Oui. Ton réaction est bandit. Pourquoi pas tu étais pas allé et pas pasteur nayo qui est avoué, mais tu as préféré à quoi panapso à Bravo Jésus parce que ils allaient mission batonio sozo landango. Point nous lingai pasteur par pasteur na noté. Oui, oui, bah moi panapso. Na c'est peu les quoi pas la bino ah. Parce que c'est peu déjà dans landa bino. Ok. Ah. Dans landa bino déjà une fois. Mais je ne savais pas que je peux m'amour comme un jour dans la vie. Je ne savais pas. Et pousser pas la bino, pas la bino. C'est un peu ça. Est-ce que vous osez risque ni ozoa parce que na bat nyos bazolanda yo, famille mbali no bazolanda yo, famille camarade no bazolanda yo. Ba collègue no bazolanda yo, même pasteur na bino zolanda, même église na bino zolanda yo. Obi risque ni ozo parce que ko publier le ko na télévision, tout le monde ba rolanda ngo. Pourquoi tu as voulu ndima que vie na yo ezala boye qui o sa ngwa cacheté? Vraiment, je n'ai pas de choix. Ma souna choix té parce que on a yo kala mdemalanga. Non. Oh non, mon na nzoto na ngado, na souna choix té. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Merci, Ndeko Balandi. Je crois que tu l'as dit histoire à notre sœur Angela, tout Angèle, Nenga Mekeko Ebisabiso, comment esprit égoïsme, comment place Mémie. Je crois que tu l'as dit en haut, de loin et large. Il n'y a pas un commentaire au Tchana Katuana, commentaire morosalité. Tout la publicité, il y a Orphelinat, les âmes qui pleurent, et après, spot publicitaire, je crois, toujours un deuxième invité, et tu as dit que l'éternel Dieu a sa vivant, a repris sa solution. Ils ont locaux, ils ont chose facilité, ils ont locaux, ils ont choqué, c'est-à-dire, dans la vie, lorsque au monde, tout le monde a été, que l'on côté à Mouninga, ndakwangangate, muna muta na jour na muta na air na muta na ta na muta na makam na pose la mutema patient. Pose la lokola fleuve yambaka makambo nyonso mais océan de rejeta kango yango ngai na se contactaka o nzamba pesanga so nzamba pesinga te na envie ya keloko ya mutu te même yo ndeko zolanda nga ko envie eloko ya mutu te contacter ce que Dieu te o nzamba pesio merci toandi spot publicitaire et puis na sima nango tozozonga na émission na biso. Sala, juste, il y a Bolingo pour n'avoir orphelin. Félina, les âmes qui pleurent, à venir, il y a orphelin. Merci, je crois, tout dans la spot publicitaire, il y a notre orphelinat, les âmes qui pleurent. Les âmes qui pleurent, tout ça juste dans la Viaza, numéro 27A, et ça juste dans ma tête. C'est là où ils allaient, siège nabiso administratif. Donc, si tu veux passer pour OP Sabadonayo, 200, 300, 400 $. Donc, il y a qu'à vraiment aider, parce que ça les a tellement belé. Ça les a tellement belé, vraiment notre cité. Tout ça, on a besoin, orphelinat, puis ça, le quoi, l'orphelinat, va tenir sauter. Mais ils ont un peu moins modèle. D'autres même loko ya sika na cadre ya orphelinat dans les âmes qui pleurent. Ndeko papa, ndeko maman ozola na biso. Je crois que tu as besoin de contribution na yo. En tout cas, aider biso s'il te plaît. Tu peux sur adresse. Peut-être au douter, mais tu peux balaksaka bana. Tu as adresse na bangote. Tu as la Viaza numéro 27A et ça juste dans ma tête. Référence ezali city train. Somme na city train tuni Viaza. 27A, bien un portail Moura Rouge, au commun orphelinat et Zawana. Je crois si tout va bien, il y a déjà sport, il y a comment ni bazo sala misala parce que tu quittes déjà sur le terrain, bazo monter ba image. Donc na sengi na yo, na sengi bato États-Unis, bato à Londres, bato so linga prophète Eric, o linga mama Witch, o linga ka chebiso télévision, o linga Bravo Jésus.
kozalaka wana te mpona kokoma te mpona kokritike non to wana besoin lisungi na yo papa mama nasengi na yo vraiment mama Sylvie Bayon nazosenga na yo en tout cas papa Edi Iyele s'il te plaît nazosenga na yo ya Deborah nazosenga na yo hein mama Thérèse ya pembele nazosenga na yo mama Angèle hein mama Angélique safi nazosenga na yo bandeko nyonso poto papa na biso César Lufantsoni nazosenga na yo naotanga bakombo parce que bato bana mitema bakosunga orphelina yo pe ozotanga mama moko ya Suisse je crois mama Francine aisenga papa je suis prêt au salango maman moko aza na maman moko aza je crois na États-Unis aisenga papa je suis prêt au salango papa Freddy ya Kati papa tozala bino boyebisenga yo na otanga komo na bino so natangi kombo te seke non papa José Nke na maman mami mpunga boyebisenga ke non faut tinda contribution tozela yango vraiment na motema mobimba tulika te ke non ba conseil non vous priez pour nous oui donnez aussi ça plus que la prière bosunga bana oyo nzamba kozanga te vraiment ya kopambola bino en tout cas na obeta vraiment c'était na yango benga président Chiki benga papa Thomas benga mama Wech sala yango yoko sala biso tellement bien so na papa kotanga comme la sote poto sala mama Mireille walo na bosa nyote toute la famille na bino nyonso tozela ne bosa ki na climatiser bosa yango pe na orphelinat les âmes qui pleurent na bandeli ezali na avenue Viaza numéro 27A eza na matete référence city train so comme wana orphelinat zawana mama Wech azali Thomas Fabien azali ngape nazali tokoyamba bino na ba contribution na bino soki oza na poto tinda ndenge baninga mso kosala merci beaucoup je crois tobenga ki l'homme oyo bazana préparatif déjà libala il fallait déjà maman Angèle à côté ndako libala maman Angèle yemoko likambo sele muninga na ye ezongeli yemoko mais abiki papa s'il te plaît na besoin de bisa mobile nanga na boko yebisa na kati ndako na besoin lokola abo pesa la solution na kolbanene biki ça passe mais osunga biso solution vraiment emonana et yangwana tozali censé obenga je crois madame na kolinga peno za la makasi parce qu'il y a chose mo facilité ya kolobela moto oui likambo ayebi yango te ameka pe koyeba ngo liboso ya bato c'est pas chose mo za facilité ozala makasi ndenge ozi makasi olongwa inene na ndako tiko ya awa dozi makasi o réunir bato nyonso wana zapi makasi oyebisa bango okisa biso soni te après ba olia munoko ne to sepela to ozala makasi oyebisa yango en face boye. Je n'ai pas de choix. Vous avez un choix, ok, merci beaucoup. Papa Eli, ceux qui papa a déjà enregistré ça, comme beaucoup, c'est la vie rapidement parce que maman a besoin de faire na papa. Beaucoup, c'est la vie. À quoi tu as déjà? Bonjour, messieurs. Ça va? Ça va? Bonjour, ça bien? Merci beaucoup. En tout cas, soyez les bienvenus. Rose à place. Sois place, papa. Fanda. Fanda, papa. Merci. Monsieur, ça va? Ça va. Comment on a dit? Comme on a Gianni. Ah, Gianni, en tout cas. Papa Gianni Faye, en tout cas, personnel. Oyo, Gianni Moussous. Papa Gianni, merci Nakoya Nayo. En tout cas, veuillez vraiment excuser biso par rapport à ça, on est comme ça là, tout cas, tu rapidement pour y a quand même pour répondre à notre appel. Merci aussi pour Nathan Nayo disposé pour Nato Yambayo. Je crois la personne qui est à côté de toi est bien. Oui, est bien. Okay. C'est qui? Merci Nayo. Ok, d'accord. Je crois au vous a quand même écrit à comment on a une carte à notre plateau. Ne suis batté dans le bané. Ange. N'a évité. Puis, Aïb Singate Kaye, awa. Oui. Aïb sauté aïe, awa. Surtout dans l'émission, moko, ils ont l'histoire et ma couple. Ils appellent une mois bien et bon, et dans tout bon sarabato, bah, balana. Déjà, tu es qu'est-ce qui est comme qui entre les couples. On te prépare déjà, bah, na kati ya libala. Parce que vous avez un processus à libala. Et il y a Ange Luka qui est comme Kabiso, pour mettre la biso solo. Il y a un autre souhaité qui bon. Il y a Kobenga. Donc, on est là, il y a quoi émotion. Oui, ça, c'est parce que l'animalité qui est un jour par aux amours, c'est libala. Derrière moi. Ok. Boni. Bien. Ça là, non, Nina.
nga naza ingénieur. Vous êtes ingénieur. Ah, mais c'est ingénieur. Zamba pambola peso mo sia malamu. Moi so témoigner bolamu ona yo na éviter. Moi so yo bolingani na ye bozo qui est déjà préparé femme mo libala na yebi ki libala za paye moi pasi bitumza rango toujours na éviter. Oza témoignage nini ko oza na oza na moya ye ya maman Angèle. Mpona mwasi na nga oyo te en tout cas mwasi na nga oyo banda alinga ye Angèle nazala na basi même si eya na basi mosusu po ye aya kokutana ta mo nazala na mwa difficulté ezalaka mais amekaki vraiment kosupporte Voilà. amekaki vraiment kosupporte ti nzambe mpe akotia loboko nde toye kosala makambo nyonso nde tokomi ti na niveau ya tikeka na niveau ya religieuse. Ah bon, tu regardes le niveau? Ya religieuse. Ah ok, d'accord. Merci, Papa Gianni. Nzamba pambola yo. Maintenant, bah, depuis Bani Nae, en tout cas, c'est bien. Hein? Ça évolue très bien, il n'y a pas un problème. En tout cas, ça va, mais à part, ça va. Ah, ça va. À part, il est monsieur Zati. C'est- Oui, que Yoza, tu es un bon homme, hein? Parce que mon balo azara quand même, il était, bah, oui, ça m'a, c'est comme ça, moi, si il y a 100 qui va te soubailler, bah, mais tu es en train de parler, je te sens comme si qu'il y a d'autres choses, mais il faut concerner entre l'homme et la femme. En tout cas, félicitations encore. Soza Mibala Boubazali, en tout cas, Bazata 60 et vous allez bien ma classe. Parce que moi, c'est pas battre la moi, tu vas protéger Akaï. Moi, c'est pas exposer Akaï. En tout cas, merci. Je crois que maman Ange a trouvé la bus sur ma solomo. Awa. Mais na kolinga vraiment, vous allez quand même censé à koyo kangoyo mo na matoy na yo. Elle voulait pas parler na binomi balé. Yango elle qui nango ay pana biso bravo Jésus, les émissions yo. Tu vas makaba belé. Et ba quand tu peux solution. Est-ce que vous êtes prêts à koyo ka makamo maman Angèle yanga lo bela yango en face? Et pour mes aides, Vous êtes prêts? oui. Maman Angèle. Papa. Ok. Vous avez marqué puis vous avez le courage. Papa Gianni aza pepe na yo. Je crois que vous message déjà ne vous avez déjà na hier. Azi longi sikato to bengi na kati ya plateau. Elongi yango yo ibango trebisa yango te. To changer longi. Te. Eza ye. Oui. C'est lui. Il y a eu un motema. Oui. C'est lui, hein? Oui. Ah, ok. Je crois qu'il y a d'autres choses. Il y en a marre sur des fois pour cela on a été. Oui. Les lots à besoin c'est à quoi ibisi makambo. Oui. Ils ont maintenant motema. Oui. Na ingo za makasi. Ok, d'accord. Gianni. Mon amour. Oui, oui, quoi. Non, loba. Et le mot est à la motema. Et puis, donc, on a tout dévoilé. Oui, ça va mal à la motema. Et l'eau, et c'est comme la motema na yo. Olimbisa ngai. Ange. Osali gani? Eza yo te, mais eza lomo boye na sala. Nde eloko na sala na ezongeli nga boko. Oyo ezoderange ngai. Oyo ezosala nga vraimen pasi. Luka vraimen esika na motema na yo Gianni olimbisa ngai. Ange. Bongo pona nini teke likambo oyo oza nango lobi tozaleno na ndako nake kotiko ti 21h mais oyebisa yenge eloko te mais lelo kaka naza kuna mosala namoni telefone esone babengi nga a na plateau nga nakansila mosusu ba makambo tozosala naye kokutu awa o oza na vérité oyebisa ngai. Gianni, eza kutu ya yo te. Ezaka likambo nasala nde ezongeli ngai. Alors, naboyi koyebisa ngo na esika biso mibale. Temake oyo ekomaki sekomi na préféré naloba ngo awa
bameka mpe kosunga biso. Jadi en tout cas naokoka kokoloba te. Ange. Oui, papa. Vous êtes capable d'assumer responsabilité dans le monde. Alors, vous expliquer parce que ok. Bon. Je n'arrive pas, non, Kokaka. Oh. Ok. Papa Johnny. Je crois, dans nos affaires de pénério, on a dit, moi, sur le pourcentage de partir pour la mariage. Oui, c'est. Parce que dans la mission de Bravo Jésus, il y a contacté les missions. Mobali fasi kutana ku ya ile salaka mtoza msaji bala kutana ba kutese kaza mobali te c'est pas quoi passer dans la vie il faut donner donc il y a la réalité dans notre tout dans la vie dans les chez nous on a c'est des choses ça c'est censé avoir signé ok non maman vérité à tout sous quand on dit parce que notre Dieu il est le chemin de la vérité et la vie. Scénario Angela. Azana camarade na ye. Et camarade na ye kama neko la camarade ni bali banao li na ye. Banao li. Na suwa wana itikaki akikopota dakuya. On les a fini à y ndaka bonga na kwenye ukota sous-vêtement ça les fala sala la tia sur sous-vêtement à chambre à camarade avec sous-vêtement que je sais de quoi moi si camarade était là à la nuit pas sous-vêtement uza mtama beyo. Ange. Papa journaliste. Uza mobali. Mobali aibaka supporter. Je peux encore avancer. Dans la PC, camarade, nous avons d'autres sur le camarade, qui m'a camarade a partagé, n'a eu à comprendre que place n'a rien qui signe. Et quelques temps après, Dieu aussi a fait grâce. Beaucoup de temps a eu la serre, vous seulement nous sur le bout qui a eu des besoins qui n'ont pas là. Et à bon un jour, on sait qu'ils vont nous sentir épais à ce de façon. Ah, pas journaliste. Ah. Omoni mabe osale yango nezongeli yo nga na bombio awa journaliste abandinga bien tuni ndenge ni tosali ndenge ni nosalaka nga mona osentir keloko moko ezamelebi keloko na ebi nde na kosala nzamba kosala posila oza mwasi mabe yo makambo boye yobomba yango motema mabe nyama ndoki na kamaradi na yo me yo betelanga histoire ya kamaradi oyo asunga yo mingi yo oyo ofutie nde yango ça veut pas être lié. Ça aussi, c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu, quand il y a des vrais tout, d'abord, à réparer les locaux de bâtiments pour qu'ils aient à
Je crois, et Nina Niatima Pone Awa, nous avons uza mutama be olingi nakomata na niveau oyo nakoma na niveau suka nakoyebisa mokili nini yalibisa ngai eza mpake ekoma boye nzambe limbisa ngai oui nabande koyoka ngo oui ike déjà nalingaki tozalai vraiment bien mwasi mo malamu mpo na nga ngai nasisa bamakambo oyo nayebi ke mokolo mokili ezaka nzambe tongai koluka solution na baeglise mpo balandela ye vike bamakambo ya libala ezalaka tozalaka trop vraiment mwa likolo kosangisa bamakambo mibale misato namonaki epesanga na mwa pasi nayebisa meme sata mutu meme sata camarade na ngai meme sata mutu na famille na makambo ezaka nga moko na motema nabombaka yango so nasilisi nayebi ke na kolandela yango azalaki bongo te azalaki bongo te naye koremarke kaka eke tobandi kosala mo ba eke tozala biso mwa kisheri ezalaka bongo te naye koremarke naye tala mpe nalobi la mosu ekozala mpe mo babitumba nde kaba makambo yango ezalelaka nasala yango nasilisa mpe nakoyeba nde nako Merci beaucoup. Je crois la réparation Zakani, lorsque la personne qui a salué dans la zala, il faut permettre la réparation Zakani. On ne peut pas réparer quelque chose, ce qui a des fois, Moutoussel Mabazate, ça ce n'est pas une réparation. Et tout ça qui est quand même fort, l'équipe n'a pas suivi, l'équipe est bien gagée. Je crois maman, j'ai la perception numéro 1, je vais faire tout le possible moyen à couper mon ami. Ok, azala awa. Parce que pour les parents d'ensemble, parce que les autres Cambodges, ça peut aussi débattre de lui. On a souvent dit que ça m'a toujours pressé que le bouclier m'a pété. Et l'autre sort, ça m'a pété, j'ai perdu tous les métiers. Mais tout ça qui est fort quand même. Et je crois, ça a combien d'années? Viki kwena maboko na biso tout ça c'est à possibilité de banene pour les kanakimia parce que le voilà monter pour la solution il faut pas dire la solution papa ça va monter mon nez mais c'est que maman j'ai faut qu'il la sœur à poti pour pas moi il y a eu beaucoup c'est ce qu'il fait et après c'est des pardon tu vas éviter l'homme de Dieu tout année dans quatre chaînes toute ma famille. Et je crois qu'il met pour sonner la Bible. Beaucoup de ça, Aminayo. Oui. Oui, papa. Aminayo, mon couleur pas fait. Il est pour se manier de l'eau ensemble. Oui, tous allez accompagner nga, sunga nga vraiment. Asuma Kyo? Oui. Et puis Aminayo? oui nayebi Oui, bien. Ok, d'accord. Je crois que il y a régie. Sauf que aux après, est-ce que tu peux qui ça camarade de Serangel ou Serangel n'est pas proposé des problèmes? Est-ce qu'Azali? Beaucoup de notre invité. Ok.
Oh, Ange, pas Johnny. Mami, ça va? Oui, ça va. Ok. Sois place, maman. Sois place. Sois place. Sois place, Fanda. Non. Boni, Bien. vous allez bien? Naza bien. Où t'es? Ah, Nous sommes bon, na vanda kina. Ah, d'accord. Oui, bi bato mi bali bafani. ne bon bien. Oh, amina nga. Oh, mbala kumana. Donc le quoi c'est mec non? Ye baloba. Bon, Quelque sorte. C'est mec non? ouais. C'est ça pour bali camarade non, c'est mec. Ti api se mec nanga bien sûr, mais azape mbali nanga po. Amina nga na yo. Voilà. OK. Maman Angèle na bisa ko za la kimia. Obrolela boye toi na bembete, toi na matanga te zana kimia. OK. Aza amina yo ça fait combien de temps? Bo mel makasi. Bon, to bane banda bo mona. Donc to kolina ye dans na habité na benga yiku dans a comme le rwande kona. D'accord, merci beaucoup. Conseil na bon balé ndenge bali ba balana. Attaque yo moisi. Ngo pesa ba conseil, yango surprise banga basala yo. Liboso écran ou meka pe pesa ba conseil ni me balana. Oko pesa Angèle duko la conseil nini. Yebtani squat tika yo. Akota ndako libala ainsi que pesa papa Janini. Oyo a des fois, il y a des fois oyo papa Jani a yebi yango te mais yo yebi yango ko pesa conseil. Alinga ki elizaga boy. Maman jaba yi ezala ka boy parce que je crois bah c'est ça on a bon conseil à souka. OK pas papa Jani. OK et pas maman Angèle. Bon, conseil non plus ça bango. Bazala bien. Bazala dans bien bon mi balé ange. Vana nanda kuno libala. Pas na bisengo. Donc supporter mbali na yo na nyonso. Supporter mbali na nyonso. Donc eza mi kakata no nyonso oyo koyela bino. Donc supporter ka mbali no bozala bien pena. Ba Jani ne se peut pendenge que olongoli camarade nanga et pas bango. Donc eza pena na habité na olobani déjà pena sengo na sepeli makasi. Bozala bien. Donc lo non senga bino kaki bozala bien bino mibale. Bozala bien na libala na bino. Nga pe so nzamba sunginga, nga pe na kepa na ngai. Donc ezala sengo. Ke tozala to yunga na bodon eza bien te. Ezala bien makasi. Conseil na nga na mona ko pesa bino yango wana. Comment na nga Deborah? Vraiment. Oza pena Deborah solo. Obi Deborah na biza ina Deborah pesa ki juge. Oza pena Deborah wa Bible wana juge wana na moni opende pana. Que Dieu te bénisse beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a un secret moko des fois boza entre bino bayena ye, un peu des fois le mbali ya habité mais il y a un jaba qui a un secret. Abet aussi secret na yo. O ya bino mi balé. Tezama il a ni ma bête. Secret mo boza nonka bino mi balé mais il y a abete biso ya yo. Il y a bio pour le bas secret pour mobile na ya yo ka secret. Yango bien secret moi bien o abno mo bobo. Ya bien ma classe mais abaki yo no sensio o biso ngo secret ni. Bon, na secret ndeti ya bien. Oya biso mbali na ye. Nga na pesa yeka conseil. Donc conseil nga na pesa yo. Zala bien na mbali no. Donc to zala ni très bien. Ayaka pa na biso na te ya kai na façon nyo sotan ke ninga ndenge na lingi kamera na nga zaela. Et pas na ye na ndaku na ye. Donc ya zala ka bien. Et celui yango ka conseil na pesa yo. Bon ye si quoi pesa conseil ni. Bon ye pesa nga conseil bien. Bien. Pour la liba nous a une sengo. Nazala ne sengo makasi na sepela makasi. Olamba kapé. Na lamba kando nazala na sepela ka pena bien makasi pena. Lolo. Oui. Bon. OK, merci beaucoup. Merci, je crois que tu l'as dit maman Deborah. Merci. Maman Deborah Lando, OK, merci. Je crois en tout cas bolinga ne makasi pour nous ça va conseiller ne makasi bo. Et puis moi il est là quand même boji conseil hein et pas moi si à camarade ya moi sinayo hein conseil mo ça libino bien makasi hein que bo bala na tu va conseil pesi moi ça bi que boza mala passe na bisengo za na mobali en tout cas gloire à Dieu merci beaucoup mais le mot c'est bon prière est-ce que tu ne grapper pour ça là non il ça bon ni on sonne ça bon OK merci yo mo pour ça là na sambela au sala nini na église
Bon, nga yemba na l'église. Pourquoi pas oyebisaki ayemba? Po ya bi asambela, ye aza mon émission. Bon, ye moko kaka lingana te. Alingana te. Merci beaucoup. Ça Il y a un problème. Au babengi liyo awa na kati ya notre plateau. Je crois aux ala sécurité ya Lukango. Na olinga Maman Angèle, camarade na yo, Amino Etine. Azala sincère oyebiso boboye na kati ya plateau na biso. Aluki moyen nyonso sa bino ne simba te fona le kaka na Bravo Jepo, azana besoin de solution. Et toko umela te na maloba, toke direct. Je crois Maman Angèle na lingi ngana betela mobali mais na liyo moko skopetela camarade na yo. OK. Déborah? Oui. Naza vraiment na likambo na avoué pa na yo. To Déborah luka esika moko na motema na yo olimbisa ngai. Bon, olimbiso ndeti na likambo nini? Déborah, nayebi ke oza ta mabe moko osalaka te. Nayebi me ngai nani eloko nasala yo po nazoluka na avoué. Déborah, Déborah limbisa ngai. Naza mutu Déborah, naloba na eloko oyo ti tobanda otambola ti bato banda kosepela na yo donc banda osalanga bien te, banda osalanga vraiment bien te na kati ya motema. Moye ya oloba no boye ezalaki te, donc na kati ya motema na nga nazali na bainquiétude mingi surtout otambola na yo bato basepelaka na yo. Donc ebanda otravaille nga alors nakoki kaka kotika ona motema te. Nazwa décision oyo kepa nganga. Oui, nakende pa nganga. Et puis nganga nayebise ngai namema kaleso na yo nasala ngo namema kaleso na yo pa nganga ndeke okome kosesi okome kobima solo bande kobimisa wana. C'était moi nga nde nasala ngo. Motema be nandimeti yo kosala nga bongo. Pardon. Nandimeti Ange. Esika motema no. Ange poniki motema be Ange. Et puis nde naloba no boye. Solo oyo nape kobimisa. Sikoyo ekomi mituna ngai. Ngali mno bisa solo wana. Nde twana Jani boye Jani akoma oyoka nga solo. Nakoma obima solo so toza na ye. Déborah. Nayebi te. Eza ntango ya Nzambe. Naoyeba te. Ndoboni ngai. Nakoki te Déborah. Oh camarade mabe. Namemi likambo awa. Ange camarade mabe nandimeti. Ange. Ndenge nalingela yo na motema na nga nayebi te Ange. Ange. Yo nakoma ekoyoka basi nzoto na nga solo. Barelation nyonso nga nazalaki nango Ange. Barelation na nga nyonso bakemi nga. Naocomprendre te. C'est vrai que pas que naocomprendre te nini esitalinga bongo. Nzonga ndeka tozala bacamarade mais
nga nakomisa omwana mama na nga okoma mwana mama na ngai sio mtema be anjikokasa te ke eza nde fimbo nzambe moto ebeti yo anje ya fimbo nzambe te nga mpe nakende na ndako wa nganga anje mpona kozongisa reto na moto asala yanga bongo. Oui. Tiens. Mais ça, c'est terrible. Oui. Donc, nous avons un problème ici. Oui. Donc, on appelle ce nganga. Hein? En tout cas, Thomas Fabé Fogota. Non. Ange bominga ange. Ange nga ndima ete koyi kosala nga bongo ange. Nandimaki yango te. Les deux chrétiens va continuer à nganga. Auto chante, auto bundimi simple, continuer à nganga. Nazaki na choix te. Nazaki na choix te, nasalaki yango. Pour toutes les relations nanga nyonso. Pourquoi tu l'as Thomas Fabien? Oh, il cambo comme nazaki nango. C'est spirituel moko ya. Ya mabe makasi. Bonjour. Oui, ça va. Ça va. Va te faire. Ok. C'est là la question. Ah, Seigneur Jésus. Merci. En tout cas, ouais, c'est terrible. Je crois que qui qui m'a camboleki. Na évité. Et là, on est oyo, tout rose comme une solution. Et le Cameroun est passé entre les deux amis. Et puis aussi, soi-disant, parce que nous avons soi-disant des chrétiennes. Donc, le Bango Bongo. Parce que si vraiment il y a des chrétiens, ne devez pas aller chercher les fétiches parce que notre Dieu a une solution. Évitez par rapport à ça. Et là, on est une cause comme solution. Parce qu'il y a besoin de solution. Il n'y a pas besoin de solution, mais marche au basali, ça marche, mais en dehors, il y a cause à la chrétien. Tout peut dans la carte de vie à christianisme. Merci beaucoup, papa, et l'équipe de Maloba. Je crois, tant aux Oloba, au Bengi Bango, soi-disant chrétienne, nana koloba nanu bakomi bana nzambe te. OK. Parce que lisolo na bango kolanda ngo ndenge ezaleli. Donc bayaki pa nzambe lokwa batwana bayaki pa nzambe pona musuni na lipa mais bami pese pa nzambe te. Seigneur va se repentir. Parce que Galates 6, je crois 7e verset azoloba tout ce que l'homme aura semé a commencé. Donc ndeko a semé pour la jalousie, a gagné, et en retour, a récolté jusqu'à mabe ou ya sema ke pa muninga. Bandeko mi balé, en tout cas, et sengeli babongo la mitema. Parce que je me pose des questions, koyoka, ya un abisso lobby, asa chantre en église. Voilà. Donc, chantre, en d'autres termes, tu benga bango, adorateur, to adoratrice. C'est quoi adoraka nani, pe na kombo ya nani. Parce que, pour na kozala adoratrice sengeli esprit ya nzambe na neza la kati na yo ya ngunde ko pesa yo bifo wana po ozala na kati ya sanctuaire ya nzambe pe e créer makambo malamu pona nzambe ndeko na biso en tout cas kolanda yaya mutabandaki mutaliboso oui yom tayeki est-ce que tango tambola ko ndima apenda ko linga nzambe toso ndimela yesu lokwa mokozi pe mobikisi mais kolanda déjà effet ko tanda ko nganga c'est que otikala ko yeba nzambe te otikala ko yeba nzambe te parce que na kati ya liloba nzambe ninge zaka wana ezaka na deux conditions ezaka minene o to yeba ke muto ko mi mwana nzambe présent na Marc 12 je crois 31e verset azoloba clairement lobi
na balwa oyo nyonso tozali na moto oyo alingi nzambe na motema na ye mobimba na âme na ye ainsi que na esprit na ye mobimba. Wana eza première loi. Eza na deuxième loi oyo ezoloba ke linga moninga no lokolo milingi yo moko. Siko effet déjà ya kokende kokota ndako nganga elakisi mbala moko otikala kolinga nzambe te. Et puis cause to base ya nyonso c'était la jalousie. Alors pona ko irriter bokonzi ya lola ceux qui déjà ozana moko ya bilembo o ezali ya mabe moyo kota lola ezate. C'est que nzambe kute pa na yo oyoka ke na lisolo mais atikala ko kozwa isika na kata bomo ino. Surtout ça. Yaya. Oui. Ko s'évangera na jamais na vie te. Parce que oyebaka ba réalité o nzamba bombeli batu te. Bino mimbale eloko bosali même nzambe au sepela na ngata mukete. Azo sepela ata mukete. Ngana ko senga bino bo se repentir. Bobo sana banzela wana nyonso. Do na badana ya kuna oyo aza mwindu yo za suki brain. Siko na mituni na majini ni okokende kolula makambo oyo yaka na nzela ne tandis que mutu na mutu batrasela nzela na ye. Eza na mutu moko te nzela ekokana ke biso nso foto kende kana lulenge boy. Jamais. Par exemple ngana ko pesa net exemple na ngana za nga apôtre. Papa Eric ndaza boza prophète. Donc anokini fois na kotika la kolula ministère na. Anokini fois. Zongisa makolono na nzela ndenge nzambe sengeli nzambe ayokela bino mawa ainsi que la kisabino nzela ne ya bonzambe. Parce que Apocalypse 3:20 ezoloba nzambe atelemi na porte ya motema na azobeta kokoko. Tango ko fongola otikele espace avandi nde bisika wana nde lipamboli ekolata bina bino. Lokola déjà bosi bokwei déjà na kati ya condamnation ngai na kopesa bino remède moko. Bolimbisa na bino bofongola mitema nzambe amimonisa na kati ya bomoi na bino. Na habite sobo yokinga. Merci papa. Ngobema mtema ngeza ya kufungama. Poti na meme makambo nesika oyo na posa na défilé mtema na ngai. Na posa vraiment la solution pour la okato muke mama. Kosuka gana ko défouler mutema te. Libérer mutema na yo. Vraiment, je suis vraiment libéré, mais libéré mutema na ngai. Ouais. Parce que mutema ya mwana nzambe ezalaka jamais sanduku. Ekangaka makambo te, ekangaka batu te. Ekaniselaka pe batu mabe te. Iya azana ngolu o nzamba saliye. De la même manière ngolu ne peut-être eza peut-être na libala msusu ya yo nzamba pesi yango par rapport na ba affaire. Alors kolula eloko o nzamba chena kati ya muninga po osala ye mabe en tout cas eza mabe makasi na misu ya nzambe. Papa nanga. Eza conséquence ya kobanda vie sans que kotuna nzambe volonté na ye. Pasteur. Salinga vraiment pasi makasi. Nayoki bango mibale somo. Surtout na mosi. Tovanda ta jour moko ti amikata ko flashing. Nande pe bazela. Ndema na yo kutila. Asale loko moko boye abomba ya. Soki ezalaki ke ayebisaki ngango na ndako ka ngani tolingi tozala su te. Oyebi eloko ya liboso soki mokili ya molili bandi otravaye motu eloko ya liboso basezisaka na motema na ye. Rondo moni même nzambe azoloba na biso ke garde ton cœur plus que tout parce que wana nde eza source ya makambo nyonso. Soki motema na yo déjà eza corrompi yebaki okoyi déjà na mbeba. Aboyo pesa nzambe faute parce que bosalaki déjà volonté na bino. C'est qu'il faut boire assumer. Uta ada depo aboakela nzambe charge. Tango ye moko aboya ko assumer ba responsabilité o nzamba pesa ki vis-à-vis ya Eve na ye.
Donc de la même manière, lokola osoko yaki na mbeba oyo, to senga kaka mawa nzambe, to sengi pe nzambe na kati ya foyer na bino, bo continue chemin na bino. Esengeli bango mibale lokola baleki bandako nganga, esengeli toleka na bango na ba service ya délivrance. Za makasi pesaka nzambe confiance akotambwisa. Mpona kotala awa toza na tv mepesa ta famille na nga bazotala bandeko na ngai bakamarade mosusu bazotala mwasi oyo nazobala ezala ta eloko moko ya emonani daya na miso ya bato. Eske Simba pasteur Yesu ndiye za solution. Quand même Yesu wana maître na biso yende aza likolo ya nyonso. Philippiens lobi a receva kombo likolo ba kombo nyonso. Donc à travers kombo ya Yesu banganga bafuka. À travers kombo ya Yesu baguya nyonso ya molili ekoyaka. Kaka iloko na koye biso yango. Et là, au moins, on a ajouté, ils ont à passer les cas de délivrance, y compris avec aussi l'homme. Parce que, quand il y a un c'est qu'il y a une prédestinée où les diables ça préparé bien avant. À quoi il y a mais ça peut une façon où il appelle les pensants à bengi pour qu'ils ne pas quand on est dans la situation. Dieu ne fait rien. Sur le bit, c'est-à-dire il y a un bit, ça m'a chépé le collant à vie. Il y a notre frère Gianni. Il y en a tout dans ma question avant tout ça, maman Déborah. Est-ce que tant que vous savez qu'il retourne expéditeur, voilà, vous sur le ciel, tu vas continuer à. Bon, tu sais, on a écouté un bal solo, car mbalo sentinga solo. Comment est-ce que l'homme de Daïpsio, il lobby à moi la vengeance et à moi la rétribution. Au lieu d'aller, il y a aussi besoin qu'on adorer Dieu. Mais à cause de l'okoana, et Memio, il y en a eu ça avant que vous soyez l'adoratrice, tu dois d'abord être chrétien. Pour adorer Dieu, il faut d'abord être chrétien pour adorer Dieu. Mais si vous pour adorer nous sommes chrétiens, déplacez les marabouts. Tout comme nous avons notre émission. Je crois les remèdes là. Remèdes des alliés qui le deux amis bah on les canaux de délivrance. Parce que pour nous solo ici là-bas et puis avec aussi l'homme où ils ont préparé mariage. Conseil à vous retenir bah de bolan l'abisso. Ce qui est à yoté, c'est la jalousie. C'est la paix mukolonayo, nous allons visiter. Bilobi, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira à apparaître. Donc, quand Dieu décide pour l'homme, et pas un moutou, quand vient à côté. C'est là Tanayo, Tanayo Pezali. Merci beaucoup.